ceux qui vous allez lui parler, bon, le banaï. Parce que personne n'est dans pourrait faire comme Joe, si on a le basket, tu peux pas, par exemple, dans son net, dans la goula forever. Dans son moutoko, nani, par exemple, nani, coach, ou bien Krause, dans son axe, on a Krause là-bas. Krause, on a fait merde, Bino, Nathalie, tu as Nani, Joe, Bino, pardon. Bino la banane. C'est et là, on est au Nathalie. Ah, mais c'est ça le problème. Bembako qu'on a eu, Nani. Maël la Gauloise, on a bloqué Bembako qu'on a eu. Et Bembena. Moi, je me Finga maele le gola toko finga e. Toko finga, le finga sobe nani koma. Moka ye awa, aye ko finga ngai kuna la parlementaire, nana ko finga ndeye moko. Na bien, Belva, na lo belo mo père. Bon seconde to chana sebo pona papa Hervé. Biso no to ba to chana sebo ko moto yara yango. Bango ba lo ba teke ba chana sebo so to ne to ba yuma. Si tout le monde a chana sebo. Biso ne to ba yuma. Nani Joe. Zanga si ça reste pas pour na to se faire comprendre. Ne to chana sebo ne ke na kimia bo mutu nyo sami chana sebo. So biso to ba yuma ke fang bango ba déclencher on va. Ba déclencher le Cambou. Voilà. Parlement, il y a un parce que dans le Cambou, il y a un peu ça la part des choses. Net awa, na mati na panelo menaka, sénateur, na sénat. Na mati awa na lobby. Là, par exemple, avina bango soki ya ko funga. Moi, je suis pas pour non participer dans ma campagne. Oh, il y a un rappel à panel là, un rappel à panel là, donc la vie là, tu comprends? Et Toya Kana to Tangani na Sénat, vous le payez à mon problème, quand vous Tangani, vous n'avez pas à aborder à Banto démarrer Batou, et vous le battez le Parlement, vous pouvez démarrer Batou. Ceux qui vont dire à d'autres, la miette, vous le battez le Parlement, vous pouvez démarrer Moutouala. Vous devez comprendre. Et ceux qui vont dire à Sali Boussoba, Baya Kamazo, le Bela peut bordir. Le Bela bordir, le Bela Rabel, peut bordir naïe. La quoi naïe, Batou, le Parlement, vous battez. Parce que les choses dans la bonne côte, ça va surtout qu'il faut faire la part des choses. Pour t'allonger la ville du Cambouan. Joe, problème est anime. Joe, il y a une éclaircie pardon qui. Tant que tu banaki, tu as awa. Tu as clair, il y a aussi un paradoti. On a une part dans l'obanine. Dans l'obanine, non? Là, c'est concentré, qu'on s'en a pas peur avec promotion. Là, c'est concentré, qu'on finit à qui zeng héritier, qu'on finit à fanzoba zoba. Maintenant, bah, Gaulois, n'a dit que, n'a calmé, n'a tika la côté, n'a c'est concentré, n'a pas diversaire. Na tika nanga na lobela ngote mutasenga paradoti izaba live ndenge yaka dokuta na panel oya lobina bino bongo yango zira sisa na Joe pardon zira sisa na sisa Joe pardon zira sisa ndenge zalaka bongo nga na pa nanga na robaki na débloquer batu mususu na débloquer ba Gaulois pour na bloquer plus de 300 quelques Gaulois zora na débloquer bango et batu mususu ba komo ya matana panel nanga ngape na komo mata panel na bike no to solola mais za ko solola muteza ke bo lia na place mokoti za ko et bango lelo voilà bango lelo sena a bloquer ngate sena aya ka pena live nanga et bato lelo ngai ka ko komananga sans esprit ezande po ba seka na balinga ba invité ba invité na sénateur muta sécurité ça mutu Joe le problème est sénégalais Joe pardon le problème est sénégalais nini tant mutazo tenir ba propos ils hors sujet na il faut recadrer sur le sénat non peut-être à recadrer te personne mais comment dire la place on a fait ça bien et ni que Joe est-ce que likambo ya ba panel ya redébloquer ça sujet on a la commune ça esprit ko commencer à exprimer de likambo ya ba invité balinga ba invité kizenga les défenseurs. Pour dire, là, on a dit awa, vous savez la part des choses. Parce que personne n'a, ceux qui sont là, na erreur. Peut-être je vais lui dire, au sein qui vont attention que, par laquelle il faut nous savoir. Chacun a élu, au monde, nous tenons, ceux qui n'ont pas été au fin à nous, beaucoup qui s'est sénaté, ceux qui n'ont pas lobby, et ça,
accusation ya kapa mutoyo et ya kapa na mutazo gérer la vie. Tango ya zolo ba ko te la zolo bela biso kino. Zolo bela nde mutu alobi wana. Soko lobela mutu wana o alobi. Joe, s'il te plaît. Ngai tango na commissaire d'esprit na commis par rapport na makambo yo o bango ba olinga basala. Mais il y a qui ont répondu. Mais yes, il y a un quota, Bakamoyo, biso tozana ngo na besoin na ngote ayeko quota. Mais comme là il y a mutu wana yo ko ngisa makambo yo tuté yo songisela mutu oyo. Il y a une mention. Dodi na biso babulo, s'il vous plaît. Bon personne s'attend moi liloba. Bordi tolobi boy, vraiment est-ce que boy ba ke lilo biso ba golo na papa Hervé, tout ça ba longi, toi ba numéro 1. Toi, bah, fan, mon numéro 1, mon toté, les tous les fans, il y a monde. Na Michael Jackson, écoute, bah, ça. Donc, il faut pas se tromper dans ma moi, Mickey fanatique, Alinga changer comme un fanatique, Batunsusu, Balingi, Batunsu, Balingite. Donc, Totika, Moutou, Asa, Nenga, Lingi. Toi, et Bango Lelo, et ça, ba fanatique, et belé, pe, ba fan, et belé, oh, ba finga, papa Hervé, mais baza na ba TikTok, te, baza pe na ba Facebook, te, Lelo, ba changer, pe, ba koma, ba goloa. Si ceux qui il fallait bazana ba TikTok to ngeto telemena bango ezana ba tupe oboyebi surtout côté Brazzaville boyebi ba fi wana ba finga papa Hervé na ndenge ya kosakana te mais lelo ba koma ba gauloise ba koma ko sala ba challenge yo pe pesa biso par exemple dans le baboro na bazali kana bino ba gola bo oto bega ba gola ba gola surtout so wa ta gola yoka bazebele naeba nde bakombo na bango te mena landa bango o mususa oto senga pardon awa il y a même pas des jours abi papa Hervé limbisa biso to se trompa ka banzembo bo bobi nde bafinga papa Hervé bafinga mais to bango lelo père dina golani na golwa mota yambi bango na mona bango na bakarim ko ba bango bani te bagolo ba réagir na bonté mais bordi to ba lelo na monde lelo na ki fanatisme lelo donc mutu pensa ko changer ko a changé totalement tout le monde a bangopé azaki gaulois a changé azaki journaliste ou bien chroniqueur a bagolo a changé totalement a commis na wangila mutazala ki wangila a changé totalement a commis na ye gaulois donc le monde lelo a changé makambo a changé mais nga nazo be mamba de facer te na be mama mwana na ta boko te mwana na ko yebi azam mobali azala mapumbu o azam mwasi azala mabele asinene ayamba défenseur na live na ye ayamba défenseur na live na kala boti ke mama mwana na téléphone na live na pardon bo pesa mwana ba kuba be porta sang to parlement ndenge zabwe to de la moté biso azam mobali azala mapumbu ayebi azala mabele ayamba défenseur na live na ye. Mais tous les fans du monde, tout ce qui débat, tout ça la promotion, tout qui est dans le tout qui est discussion. On dit que Belvède général 3 étoiles, ana audience makasi. Ndé makambo ndé to ça la boy eza publié na Facebook. Ba parlement ba 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 commence là. Ta ba comment. To quoi ça makambo na to les cas. Tout ba date belé, toi ba date belé, toi na makambo belé en lobela. Biso moka to mutu mizo ni sasimaka dans les vides boy. Biso moka dans les pamba boy, rigola fanatique. Donc ngai pona ngai tozonga simate to avancer. Ba date ze belé musuku te biminante. Hein? Soki comme ko attirer bato, comme obenda bato, siko to salani, to kanga baton. Oya ye. Hein, to avancer bando na ngai. Merci. Papa, au moins tinga ya. Na lo ba kutu, ce qui s'est passé moi makelele na otambola. Bonjour maman. Na lo ba kutu ta makambola. Eh nani mère, sois parole. Ezaki kutu nuri amtaki liboso, sois parole. Nga kutu nga na linga juste na pesa binoka moi conseil muke bozalaka ini. Yango nde esunga bino neti biso nga naza na nga gauloise te na pe warion te nga naza na nga villageoise mais so boza ini ekosunga bino makasi mpo na mona bozala toujours baproblème toujours batrouble yango moni mouvement na bino ezalaka trop na se yango moni bawarion baoleka bino so boza ini mambo ekoavance bien bagola bawara basani wana biloba babosa wana mutu na pia salaka wana bajara bato bayaka na panel la bato
Pesa de gigater. Bolo oya tuna conseil aye pata wangila akibo kitisaye. Bo matesu. Ko ba bêtise. Omo batu basanga bona ko tia ibemba mama omo ofinga oyo yanga na ofinga mama fanzo ba ero yo zala tata na photo na tata na baga oni mbesi bemba mama ko tinga liboni oyo tala biso nga bo biso ba vantu ni ko na ba beti ke nyo sezo le kawo to ko apena ko sika nde mo mabe soki bato bafandi tika mongana biso biso ya na sena nde mo bien so bino bato na mama opportunité ko bato musu baso ka bino ba panel bo tika ko funga ba porte mo boza ngo nani badana ba côté na ba mama o auto mata auto lo ba bêtise za mo cité Aza wangila Maréchal. Nous ya loba ngana zo ba parole loba. Nous ya loba zo malo. Nous ya loba. Mobutu tika nous ya loba wangila ya Maréchal. Yo, na ce photo na linga zo kutana justement mu oyo. Nga kutu toto la mona bordir na WhatsApp. Makambo yo. Na ndenge pe na koti na kute na live ni ozo silika na mitu na mes problèmes nini. Moi, je pense que Ndenge Maréchal Aloba qui est l'orma autoloba, c'est na c'est pour na pas perver. Donc ça veut dire bolingo ya pas pervende et ça la bino botana c'est et non que vous a bayu mato bobanga bato. Kimia eleki nyonso. Nebi ke to bando fonga ba panel ke guerre zongi bofinga ni au finish to gagner nini. To gagner la biso loro te po ba guerre ngo pe esalama. Bo gagner nini, muta gagner ne pe loko azate. Ngai on ene bisa Maréchal Boye. Vu que Maréchal yé mora lobai ke na parlement ba ko yamba ba les défenseurs. Do gagner to ngola ba te belé. Oui, vas-y continue. Vu que Maréchal na monde qui fanatisme oyo nde tozara awa Maréchal muna mutaza en esprit na yena ba sentiment na ye. Et alors ya na bagolo mususu bo c'est la sentiment mais bino bobo ina bino. Est-ce que tu es obligé à Rolanda Batunion ce que yo ndongo zana to mono kuna te ko yamba boyete o mona ka écrire nango kaka ba problème na yebite ngana yo senga pardon en général soki baloba ki yango to général Belved to roi Bordi bo sepele nango te bolimbisa bande on biso bagolwa bolimbisa bango ta na kombo ya papa Hervé to na mambo ebele ro sala ngana linga ku to bomana na bato balinga papa Hervé te ke to bomana entre biso na biso tika rabiso sans choix pour na kokate na mona Maréchal obunda ya mususu na ndeko na biso musu Nathalie Titi to kotela nani bana papa moko bomie to boma moto wana to sala ngata en coulisses ke bandeko ko sala bon ba sepela été ye soka sisi live soka za live asena kuna soka sisi bo tia na se donc pardon pena na kombo ya parlement mobimba ba okoki choqué na live wana bolimbisa Noya, nga deux fois na sepela na procédure na o sala na deux fois na sepela na ba argument na deux fois o ba la ba panel aux rappela aux arrasans rancune aux en a besoin la paix mais là on a déploré souvent là on peut déplorer tant on bat tu vas accuser à bateau tant on bat tu vas traiter à de tout vous en avez un live wana mais pourquoi pas vous monter aussi pour ça bon oh bo ça là otobo lo ba procédure wana za mabe e go be na suba mon vieux na kati yo kuta mabete na zaki na live wana te d'accord nous a quitté d'accord on a quitté na lo bela baté belé vous allez na ba live wana tant bango ba bataba taka batu pourquoi pas batu bo matarape pour lo ba que procédure wana et que bien té batu ba yo répondre mais biso c'est comme si congolais réaction ya mutu ne bomona ngo ka mabe mais attaque ya batu bomona ngo ya ngo normal nuya nina lo baboya ndeko ma mabe poni to sala nina lo baboya banundu nina lo baboya moni vendredi oyo Nathalie Titi yebisa batu na yo te zela pardon zela pardon so biso to sa mibali bango basi basi ne fa finga mobali mutu alo bala sala ke to sa mibali nga kupala nga makamani zala na ngo kuti nina lo baboya masa boyesa Nathalie Titi nande basala likopa na baona batagola forêt vert basangisa mbongo babetisa nga yebisa bango vendredi ono ala na matanga ya golazi wana na kabinda vendredi ono ala na matanga baya tokuta na wana eza na pesi bino ngo puis bato Sénat
boye bakino to kutana na matanga vendredi wana biso tout bagola to ozala ozo comprendre to kutana na matanga wana pona mone ko ba vantira pa pamba ngaza yumata to tchana seko maître to tchana se neti ngaba na personnellement ngaba to na bando sa live mtaliboso ya lo bakino te na mon importance ya kofinga na oti ça c'est rien to finga ni ba koko to finga ba mama to finga ni bana na rita kutu makasi makama iser na mobo 6 carrieta bablo mo bongo afinga nga sala nga video mo bo na chaka bana na page na Facebook na rita na kutu makasi la fois dernière kuna so na rais na bi c'est wana na linga ge mingi me makambo kenda na sepe atendenge makambo kenda ngamo na za équipe abusé vous comprenez na ba te wana kutu serana na simba la ngaite to bo mamoto vous comprenez non non na téléphone que non to sona rais na bi c'est wana ndenge makambo le ka bien te mais na lukaka ndenge na ko so na ser wana vous comprenez parce que musique mababa na kocha bana na katite serana mona ngayuma dina loba que non Mobutu ngana convoquer ba Mobutu ba tout au parlement que non makambo ko finge sili ba tu va kina shosho doto liana te usana bingana tinga parlement na panel na linge su ba bloko na te na ma yumata na ya yumata nga banga bernista na ngantolo mona na tayi chichi na mona bernista so bino bo comprendre ngote tant na tayi chichi abi kina bino mutu senga pardon bino tu sala réconciliation ozo comprendre na tayi chichi lobi na nai na ba tutu wo gala zana ba na simano tant na finga ba on ya bi oza yuma bino tu waro ko luka déjà réconciliation bo fongola biso ba débloquer so ba la bino ba parler na biso parler na nai aloni Belved abi ozayuma to boza bayuma abi boza bayuma bino nde azo ba ngo gérer pluriel bino nde bo ba yuma bo luka réconciliation bino nde bo ba yuma bo tanga ba kombo na so ba panel et puis nde moi je mona loba na live mona loba kino na tete cha finga makasi mafinga nana ote alata ba kilote consomme ko mikie na mafinga ne salanga pasi na sepe na ngote zo benda finga ngamba bono nu mo le diamba na ma finga na salanga pasi na sepe na ngote ya lobi ngo kino boza ba yuma na moko na bino kuta lo ba kino ma est-ce nga vraiment so na la esprit ni somme nga finga la ki passe ta ko en public te ndenga na ba public bongo donc na bima yuma na tete bembe na yo o comprendre umene na zabu na banga yo te na banga ni sena na banga ni gola forever parce que nga na mona yo Nathalie na mona nde sena na mona gola forever parce que nous vous a de botambola de vous comprenez botambola de quand on va que biso to senga tout na raïse na senga pardon tout na bernice so na benga bernice senga bernice pardon tout na mais ngamo na live na comme so na sali live na mo ke noter ma motion sur exate so que zelo ko mala ma ko na gola forever na ko ngelo ko mala pour gola forever to mo ne ko mala ma lo pour na sena na mala pour na sena pour na parlement pour na tout na loba parce que na za gola na libre vous comprenez et puis muta pekis net nga personnellement na je m'en fous que non ba yamba soki mwana wana na tant ko mo na live na ngati ba yamba ti moi je m'en fous nga déjà tant que golo na pese point de vue na nga na pese point de vue na nga masa aya na été parce qu'on perd de temps inutile chez biso akoka ngote parce que lobi aya fin surprise dès la pese point de vue na nga ba yamba je m'en fous nga sanga ni joni fois mutu alo ba keno so ba yambi ba ko beba na yeza Mobutu tanga lobika bino to boloba keno boloba nini keno soto yambi bo mona bo finga biso boza to yambi na ko boto tala to beba ana répondre Mobutu répondre ngate moi je m'en fous so ba yambi sana mais ça veut dire que bango monde bazui ba kangami na ngo na lobaki golwa wa sala ka panel wa ko meka ko yamba soki mwana kisengi zenga amba kupa madofulo donc ko démarrer ye na tanga koma mututa on va zongo donc ils ont réunion basalaka c'est na salaka na gola forever basali pour pas traiter biso ba yuma moto ko pela to beba na papa tene tabu na kanda na activer ya molimo Belved na ebi yo bien boy na ebi sa ki bino avant makambo to banda na expliquer que bino gêner zo kendo zo comprendre et bon éviter beaucoup de ça ba Yo, connexion nous a Songololo. Allô, parlez-moi de ça. Allô, Nabiboé. Oh, go parce que moi je suis dans les parts de Sénat. Mais na yimi tino kenaza ba joanate. Ba joana ba bilo kana bo Sénat mo pe azala ba joanate. Et tel azala ba joanate. Nabi kizengi soki kizenga MMO obenga songi yo monanga kisongi fongola micro ya kizengi boyo fongola micro ozali ko moto te perlement fongola micro bembe no kufa tu fino nya matel longi mabe fongola micro Oh. Allô? Fongola micro
ebemeno boka mea na onyama omoninga mninga nao Boa mi pepe ma bien. Yo, oui. Ya joli kutu. Ya joli kutu vient na ngai. Na fongole le panel. Hein? Ya joli kutu. Joli le motivateur vient na nga. Na fongole le panel. Bon na fongole la Bernice panel to c'est ce qui c'est na esangani. Esangani. Ya joli kutu na fongole le panel. Esangani. Ya joli kutu vient na nga na fongole le panel. Bon c'est dans les gola so gola for ba sangani. Bakinanga Josan sona non c'est ça toi zoba Josan sona beba la gamba moko eh to beba na et te beba ba wona MC bino ko ba na live wona ba yuma na ko za yuma na MC bino ba wu fona nga bozui ba to bokinda na ba live na bango na bozui bo apela ba yuma bino ba to mo ki okomba ko bokinda ba live na bango bozui o se respecter te bozui. Est-ce que na matin kuna live na bango? Na matin même Jojo, omoni Raïs Sénat aya na live aya soit na parlement commenté. C'est-à-dire que nous avec le Sénat on a un problème té. Mais ma beza que Sénat azo protéger ba Nathalie. Na isa rabino wana za wana mu tatindika chakal. Raïs c'est hypocrite. Pour ça, il y a un problème, il y a un problème, il y a un Nathalie Titi Molongo si on a. C'est quand il y a un ambassade, parce qu'on a privé. Vous avez un live là-bas. Bonsoir. Yo mona ngai. Osoana nga déjà. Hein? Te Nouria, Raïsa mona nga no. Azape contre. Raïsa ko budenga te pona na chichi oya monata. J'ai vu ça mouler nga na bi na mambo commenter père. Na bi na mambo commenter, na comprendre nga belote. Après, on a besoin de comprendre mambo comment tout ça gagne. Tu comprends? Yako ako manquer na respect pour na diminuer na live ne pour na commentaire pour na chichi. Ya yebingat. Est-ce que na diminuer? Des fois to bongi ka mona diminuer. Ya diminuer chakal. Amutute Belvec, amutute. O diminuer pour na chichi. Bo solane ma msusu mais na live ko sacrifier bino pour na bana na basi pour na bamumi wana. Papa, to pesa nga rendez-vous hein. Biso tu bagola to lala ne bembea ya Priska na Kabinda to kuta na wana. Mon général s'il vous plaît. Wana tozo kende ko rendre hommage dans le pona. Mutu na mutu na sentir na epo batu ba ozoka. Mutu za ozoka Charlie Prince. Biso bena matanga bebe Rico to bundaga. Ya be ko atayo moba mona beneke to bunda. Ba ya te. Ah. matanga ya presque biso ba golo atolunga to bongisa ngo esa ndenge moko bato balo bana Belved ba yaka bango te raïs mais ça place to kuta non to kuta suwa to place to kuta na on met la prochaine conseil na kuta na nga conseil ya kilo na kuta na mutu biso kuna il faut to matanga te to ke le lande kona biso goloise na biso to la presque général to ke la biso presque biso tout rendez-vous za kuna na matanga te rendez-vous père bo pesa la rendez-vous après matanga mais bon écoute la bon soki bakundi voilà tosti sara nyoso mba moko mais non bakundi donc des pères non kumisa kuna na sena wana kutu na lo mama bona sena na lo mama bona gola forever na te que toi famille bota donner lo babona zo nga zuma na le parler matanga babona zo nga toro kuta kana couloir na kini awa na ziongo to bobo babona zo nga toro ya bozela na bomona nga moto na bien ça sert à rien hein? Ça sert à rien, makambona, to discuter, to sabo, ça sert à rien, to tika na biso. Na bomo na moto. Na goma na sona leseli elo na mole lo mobo ya sena na kumisi na ngango. Ate kanya tikito ko bolo kitoko. Musa lobela nga borti to lukisa yo. Fiera akoma na panel o to lukisa yo. To tia ba plate. O mo ya tuwo. Bo tia plate tina kale sona nga bo tia ngo plate. Bozela. Rais yebisa batuno déjà. Yebisa dia batuno o dia ba semi ba trouble déjà.
Pas comme le chute que Bagola Bomani. Ah bon, il ça déjà. Bien, vous somme de 5 billets déjà. Vous guerre. Vous comme s'il vous plaît dans 5 guerres tenir. Vous somme de ah. Donc nga bina mukolo kwa ngabo. Mukolo kwa ngabo na ke banga Gola Forever. Na ko banga Sena. Donc bato Sena na bato Gola Forever, ba bimisa nga Yuma. Donc bo fana na ba WhatsApp na no solara, nga bima Yuma. Donc nesi to vana ga sila si bomoni biso mabe. Bokomo traiter biso mabe. Donc nga na Yuma. Na banga Gola Forever na banga Sena. Ah, 2025 ici. Oh, bolexi mayele ha. 2026. Tobe bana. Tobe bana. Na lo ko banga ta. Otanga bakomona lo ko banga ta. Oh. Ifeke ba level biso otanga bakomona bango yango na. Ba batanga koma parler mata batanga ko bino bona bolinga bozwa importance a ko bana bikola mo mona kizengi mona soki mona ngakutu mona na kuta na bezo tanga komona ici mona soki mona zoba oyo bo pesa mu ko tela ngaba biloko mona na tia na bezo mona na te bino na panel na bino ko na ko tia biloko mona te pardon longola ko ya longola e Congolo pesa importance te père longola mona oyo na sone ma mona te na zo ba kuna ne na nga c'est tout. Donc voilà Forever na Sena batna batu bango tout basanga bamona nga Yuma ngana Yuma na bango ngana tout fina bango mukonza Gola Forever c'est Bernice non na banga Bernice na mukonza Sena de Gola c'est Raïs non na banga Raïs na ni te ya te mamona te oh toto banga mamona na te donc mona na te ba ikatsa to sura masura mona na to sura mona na te ngana sura pona respect na nga soki mobuto so bino bo yamba mona na bo yambe moi je m'en fous esengani yo benga nga Yuma pona boma moto wala bo fanda kana ngana sati humilié na sensa ba ngana bo senga so nga senga bino pardon nga senga bino pardon ngana vanda bwe nga bo na décision ngana bino so na souté nga boji na senga pardon belva botanga ngande bakomona bango yango wana nanga bino ne botanga bakomona to balobanga na bino botika bakomona bango bolinga koyoka te so za besoin oboma moto vanda no kimeme kotanga koma mutu te po bango na mutu na bango bacha da kende botanga bakomona bango ba Yuma yango wana ba exprimer ngo lelo yango wana ne bimisinga Yuma te ba sola na privé eza bango ba sola na ba WhatsApp na bango ba traiter da batu ba Yuma lelo ne bazu courage ya koloba bango boye la miso batu ozana raison mon cher tina lo baki non Gola Forever boulot kitoko Sena boulot kitoko parlement boulot kitoko na Yuma te na Yuma te bango ba komola bango na bima Yuma on Mobutu enani banu avocat Matia wa Christian aux avocats Matia bacho mnene au défendre yes bon bonjour na moni avocat non na matanga na Maître avocat sa parole namoni mama Madia namoni pe mère Madia mama Media amatina mama Madia matina bonjour maman ok amen ngai kozala no te komiboma omikata mpona mutu jamais opo mutu alobi na nga boye jamais
Chaka Mamedi na mona kuyete na mona sena na mona Gaulois forever. Na mona kutu kizengi wana byana nite ya titita. Na mona écouter mais. Yango na lobi papa na ngai. Biso so to sala musala ka pona papa Hervé. Biso so to lingara papa Hervé. Surtout ka pona loko wana so talika ke papa Hervé ni mtazali moso. Obeti no maramsu kara. Occupé na hotel. Non non matitisi. Occupé na hotel. Ah. Itinani. Alors Maman Madino. Maître avocat. Toki obeti no kakara nyoto na kapote kingi kasembo ya papa Hervé. Donc yango déjà le plus important. Donc l'homme sous son taliba tante yo basale botalika papa Hervé apona papa Hervé natika na ngai sana ngolo te na bima na aka yuma. Yo to ka tozo bima yuma nzoko zo le kabaron esprit. Soko zo yeba te. Ozo le kabaron esprit pozo tanga kombo na bango oza les ezo matiso grandeur. Bangonde baza bazoba baza bizengi po muto atangi komono omone le kwa kete aza na esprit aza yuma nzoka yonde muto za yuma eza muto atangi kombo te ozongo yango moni babilo muta ba concert oza nango litolo bela ata ba concert to tsaka ta banzembo papa Hervé mukola na yoko sani ni oto sala eza ba distraction oke batu msuta ba otala biso ba oseka ba atala ba Gaulois nde bazala siko na nyonso aneke wapi eke papa Hervé ozomona neti boy Gaulois akufi po boke ko honorer matanga Gaulois esprit communique to kende kuna to kende to eske penza esprit malamu te muto asala ka biloko bongo eza ba demo eza lokwa tozo pesa diversaire makasi ozomona tozo pesa diversaire makasi bilo mususu botali yango bo betsa mo penza karate pour na papa Hervé to tshep so banzemba papa Hervé omona muto azosala biloko wana arobima kizengi arobima zoba omoni muto aza zoba soki alobino likambo yo pour répondre bokomi bino mbale ndenge moko mais mon bobo na nde papa Hervé sala te tala makambo emeli asalaki qu'est-ce que papa Hervé a diminué par commissaire mukie ozomona mais ce que y a ce papa Hervé par kota ki na gêné y pas comme au moins bokomi bino nyonso ndenge moko siko po Alexis ke na esprit koleka a poster kutu mutatika na soni nani courage. apese ba courage do photo tambola ka bongo omoni pa muto otale pa bomoni ka sale loko mobo yo mo otale ka boy oya satanda ki osala te yango yo saleli aobima zoba aobima kizengi mais siko soki neti yo pozola na muto asale boyo poko mola ndebo komi bino nyonso ndenge moko réputation ba Gaulois baby ozomona bilo mususu bo betaka na bino ngo penza karo moni muto asali bo obetie kara ye mo kopote muto no lobele muto no sale bo akozonga mbala moko tano marambo héritier asalaka yo kasi papa Hervé pa ana temps yo vanda ke répondre héritier na papa Hervé so meko répondre na biso so bagolo to ozala desi comment ke répondre héritier po ani po buzo héritier so sala to mona mbamo ke alobaka tanga mais atanga te po muto atanga na bazakari wana e mona na kala ba acte ya mutu siko nene zo bimazoba bango nde bazobima bazoba siko so papa va komolanda bato kwa bazakari ba héritier wana boyebisa ngai omoteke rao bachaka papa Hervé na respect wana mbala moko kolongwa okolongwa mbala moko do na vie penza so muto azosala eloko oyebike o aza ennemi na yo oyebaka ndenge okolongwa malembe muto abatami aleki na mayele ozomona mais yo soko komi komibimisa muto afingi muto asebe tokeka tozokana to eza bassesse eza bien te donc nengo tanga ka kombo na bango na olakisa bango ke oza grand koleka bango ozomona ngakutu pona ngai cet esprit pende kota yo olakisa bango ke bilo ba osala baza pe bana mikie po betaka bango kara obeso otango tangi kombo na ngona kom na ndenga malamu okati wana yo moko omona ke ba bima ba bizengi ba ko banda ko nini ko saba bilo mo epeso kanda me oso surmonter au cas le quoi papa va salaka mais kaka ko selo no yebisa yo moko omona po na minute e comme quoi biso ba Gaulois to komi diviser tango toza diviser wana tata arenyaka mbala mo kwa ni po toza diviser na sasa wana yango moni par na ngana ngena yebisa bino yango na bo chama ina vino bo mela tozala ba concert to yo kakata banzembo papa Hervé to sarata ba idée ndenge ni to ko sala bonene eza kutu plimier
par rapport à kofingana eza kitoko te eloka na ngena loba yango wana. Merci beaucoup. Merci maman, merci. Eza na ya peso tozaki na elo moko boye eleka so live mo boso e consort ba gola na ko ba to ba kena na ba live ba to mo boye ya ba live suka ba ya baba no ngambu kuna botika okenda kuna bo defana bien ngabi ba okenda kuna pe bo defana bien te ta kuna masona ku koma mwana na Nathalie wana mwana zoba na chichi wana ngaba kuna na te kutu aza soki asa l'intervention na sepela makasi na akombata bunda na bien soki osala soki ba waro bazawana et que débat contradictoire ceux qui azana na yeba qui non à défendre biso bien na boki le beloge na kumisai à partir de rona de mona na benga yuma ama yele ta zoba vous comprenez mais ama yele ta na grand esprit ko le gaya et puis tango ba kena bona na mais nga se sentir hein net mona nga sa esprit nga azande yende vous comprenez mais biso senga ba pardon place nini voilà pe madame voilà pe tu vas toucher madame ko ni boye place nini wana kena osenga wana ta ci pas finga batu de mobutu tika discours wana pe loko ngana ba yo finga batu ba human place nini ngana ya ko funda Olivier ngana kiti na ngai j'espère que oui nous yana sepe makasi nous ya kita benga rais benga Bernice tuna bango so ngana benga bona senga bango pardon na mboka nini wana ba sola na bango na nguru na bango na ba mbona bango ba sa bango ba ko sa maloba na sona bango erni pour senga bango pardon nombula nini ngana tati chita bona tati tete ticket moko boy na tati chita bona nga c'est une métonymie c'est une partie de l'ensemble qui représente l'ensemble na tati chita ça pour représenter Sénat pour représenter Gola Forever na bona tati chita fâché peut na fâché pour na tati chita représenter Sénat à représenter Gola Forever yona baki Bernice ta benga ngulu ne matoi Bernice ta benga ngulu ne matoi Bernice ta tuka benga Bernice kala na koma benga mama Bernice nango benga mama Bernice pour la moi qui est en sensité mais le nom na benga Bernice le nom na benga Bernice bo pesta kana ngako mata na ba innocent wa bali asa na esprit na depuis raisa nga diminuer pour na tali chichi to ko na tie mais général boma mo na tali chichi na Gola Forever ba sana ga likopa moko boye ba luka nga ba betanga na nga na kiti tozana matanga yana bino ozala ngana oya bo beta bato moni so bino betinga te ngana oya beta bato monira ke guerre ezongi tozana matanga attitude matanga bagola nyonso ya ville de Kinshasa wana bisu wana matanga so ba betinga te ngana na beta mutu vérité so ba betinga te bomona bola sa mais moi ça va le voir là si ma caméra en premier temps ba de bela ba kobeta ba ça de ani na ba boba o ba momi ana baloba papa asala de ani amona na kuta na misa ba telongi na amona na kata na misa ba ta fungola ta caméra beta aibi akena da gisasa ngo de pas ya pota zonga da gisasa ngana lobaka na lobaka ne loko botika otanga ba kombo batu na lobaka na bino awa ba kombo wana botanga na bango ba ozongoka bongo na lobaka ngo awa c'est besoin kimia na motema na yo wala problème mutu te vanda kimia mais du fait que botanga ba kombo na bango yango wana rais wana ndeba momi na bana ko loba ako recadrer te poza makambo ba lobaka na privé ba solo yango na WhatsApp ba solo laka ti kasi na tali na solo ba e rais a loba lai a loba ne lo ta yango eza makambo ba solo na privé ye na zu panel bon pour ani botanga ba kombo bolinga ko mélanger bango na makambo na biso c'est ça le problème yango ba benga ba duba yuma Nathalie wana mutu kutele moi j'ai benga yo ben fait du yuma kutele ne pena bandu nous petse muninga maloba Christian loba papa ngaka yuma loba bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour maître avocat. Nena Lobaboué. Na matin de temps en temps na live ya Belved awa. Mais na remarqué le moko écouti entre biso da distraction. Et puis tout ça manipulable très facile. Na ba mambo les cas. Na live moi tous les cas je crois 2 jours 3 jours passés, on avait parlé de ça que non pour interdire Moutakou ma Gaulois, toi ça m'a fait ezala passe parce que tu as la contrôle ya Moutouanati, vous voyez, contrôle obso tout ça dans Mouzaka ya ba réaction na biso. Mais na meko tambola ba live belé na mona sujet moko na mona ba kuswana na mona ba kofinga. Na osenga ba ndeko boye. Oza priorité pa na biso siko eza
koteka image ya artiste na biso totia ba ego na biso mopanzi totia ba problème na biso mopanzi parce que dénominateur commun na biso nyonso awa eza faire si ce n'était pas faire na koyeba Belved te Mobutu te nini te et maintenant ceux deux ans a besoin tout tombola ndenge tolingaka il faut moko to ndimaka des fêtes to ndimaka kiyuma moto alobi boye moninga sali bondimi pour l'intérêt ya moto asangisa biso. Moi je crois que tokoti na distraction mingi na makambo yo ya les défenseurs tokomi ko fingana tokomi ko sala na soini ezana ba golo mususu ba yape na TikTok te me balinga faire makasi ba ebani pété ezana mutu musupe a contribuer fort na mamba faire sumba peut-être billard ba concert ou ta pe mboka mususu concert na Paris mais ya outi Belgique toni bon bandeko Tomé Goutika non mambo to tombola mingi d'événements na biso parce que la moni to koti vraiment na distraction en les places to fingana to bomana to kita to tombola ne Jésus na ko senga kala mwana pour biloko tout sala o asili na moni bevede sili ki makasi ko na mona na sili makasi et même son nulle part et kita biso ezokanga moi mupepo na biso to zana na ko merci. Merci beaucoup. Christian, vous avez un devoir piano. Oui. Ah, ok. Donc, combien de messages mon après? D'accord. Bon. Merci. Merci, maître. En tout cas, ceux qui ont un problème, na Congo, vous contacter. Merci. Pas un problème à viol la famille, vous contactez avocat. Et où vous contactez a été. Belved, tu peux parler? Ouais, vas-y. Ouais, Belved. Vous avez vraiment un conseil comme un cassi. C'est qui vraiment. Moi, ce que je voulais dire ici, d'abord pour commencer, moi je monte chez tout le monde. Mobutu, Belved, Raïs, chez tout le monde. Et voilà, mon copain, parce que nous avons moi 4 biens na concert. Parce que nous avons mataka, balobara rame, parce que nous avons l'autre côté. Mais nous avons lobaki, tout ça vraiment famille. Et là, ça a passé. Au monde makambo, et zala qui les sous-souté. Tous on a pena biso nyons bien. Ça soit na panel la nyons, ba panel nyons, tana ba panel nyons. Ngana za awa po na biso to commande ci famille omoni ngai na sepela na matana chez Belved, chez Raïs, chez Mobutu, chez Bernice, chez BBC. Franchement, tala mutumo ba radio oyo aye ebi ke sali biso pagaille moko komiko swana pe eloko pe totika entre biso moko ko tchaba pilipili. Moi, je ne suis pas là pour dire oh Raïs Salibo, Belved a Salibo, Mobutu a Salibo. Nazara, na lo batan qui est famille. Moi, ouais.